Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes. Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à mon rendez-vous régulier. Lelo yo naye ko lobela bino masolo penza ya muzindo. Naye penza ko interpeller directement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Mokambi Yamboka. Oyo ayebisi biso ke aganyaki ba élection pona akota lisusu deuxième mandat. Mais deuxième mandat ngo alakaki biso mpona koloba ke justice na mboka na biso esi ekufa mpe toza komona bamanifestation ya injustice na kati ya mboka. Azongisi lisusu likambo ya peine de mort, mais na contexte ya ndenge wana ezali likambo moko oyo penza il faut etelemisa biso mpo tofongola miso. Ngai lelo naye kodénonce parce que naza komituna soki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza koyeba makambo nini eza kolekana na kati ya cabinet na ye ou bien na périphérie ya cabinet na ye. Nauti koizwa rapport ke mutu moko ake ko se présenter na présidence de la République au chef de famille pona kobenda mbongo oyo ya dossier ngai na signaka banda kala. Ezali na dossier moko ngai en tant qu'ancien ambassadeur, ngai en tant qu'ancienne plénipotentiaire awa na Bruxelles, et puis en tant que mwana Kasavubu tout simplement, nazali na dossier oyo ese ekota pamba te lokola ba fonctionnaire nyonso tozalaka par-ci par-là na besoin ya ko présenter ba doléance na l'état congolais puisque bafutaka bato te biso pe toza na kawana. Alors comment se fait-il que na présidence de la République magui moko ebandi kosala makuna po te badetourne mbongo wana? Nga na ye kodénonce parce que dossier wana eza koexiste depuis kala. Monsieur Kengwa Dondo, président du Sénat, atika yango. Monsieur Kalev Mutondo, ADG ya ANR, atika yango. Koya Gialo, oya zalaka premier ministre ya transition moko ya Mukuse Boye, atika pe yango. Même ceux qui to mati lisusu na sima, toko kutake na période ya Kabila Kanambe, batu nyonso tu oyo basalaka na ye batika dossier wana. Alors, ngai soki na ye ko interpeller Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est par rapport ya principe ya continuité de l'État. Continuité de l'État elingi koloba nini? Elingi koloba ke Félix Tshisekedi lokolo oza na place wana ezali te kopona badossier ya korésoudre na badossier ya kobwaka. Ozali na devoir ya kolandela badossier oyo baprédécesseur na yo batikaki parce que yo pe okotika badossier oyo basuccesseur na yo bakoya kokuta. Alors na dossier oyo ngai na signa na loboko na ngai nasengaka pe à un moment donné secours ya yaya na nga oyo awuti kotika biso ndeko na nga mobali Flavien Kasavubu na kotisaka dossier yango ese esali bambula mais ti siko baza ko résoudre yango te. Alors tout d'un coup toza komona kaka mutu moko abimi boye o chef de famille azwa bambongo wana. Mais bandeko na ngai tango nazalaki désigné ambassadeur, chef de famille moko te atelemaki mpona koya koloba ke non badombe nga ambassadeur te. Tango nayaki awa na diaspora naza kokamba diaspora nayokaki te ke chef de famille moko aya po adétourner bacombattant barésistant pamba te nga ifale pa nazala membre ya diaspora. Alors à partir de là nga naza komona nini, c'est que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza komesurer te conséquences ya baacte aza koposer, et puis azali pe na ba mauvais conseiller parce qu'il y a une cause à tout ça. Pour que quelqu'un se permette ya koya na présidence de la République pona ko réclamer ke bapesa ye bambongo oyo ngai na signé, oyo ngai nazali ko senga parce que nazali ancien fonctionnaire de l'État, dossier moko tout à fait personnalisé mais qui revient à l'État de résoudre. Mutu moko oyo ayebi na ye dossier wana te aya kosenga bapesa ye bambongo wana sous prétexte que chef de famille. Alors pourquoi est-ce que likambo boye ko eli biso? Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akendaki na cimetière à tata na biso président Joseph Kasavubu le 24 novembre na Butu oyo ya 2023 na Butu. Mais kuna eloko nini esalamaki, c'est-à-dire que bagarde républicaine ya Félix babenganaki ba chef de famille. C'est là-bas qu'il y a des chefs de famille. Kuna na mboka na biso na Singini na territoire ya Tshela babengani bango parce que baza na tina te, mais ba imposteur mususu baye ba se présenter que bango nde bakomi ba chef de famille. Alors bomoni siko conséquence, c'est-à-dire que ba oyo bamilakisaki epai ya Félix Antoine Tshilombo na Butu comme ba chef de famille bango wana bakomi kokende de ministère en ministère mpona kosenga bambongo na kombo ya président Kasavubu alors que ça n'a rien à voir avec eux.
ezali ba dossier oyo tout citoyen akoki kokotisa na l'État ndenge ngai nakotisaki ba dossier na ngai. Alors évidemment il dépend de la volonté politique ya ko résoudre ba dossier. Mais en tous les cas, on ne peut pas maintenant convoquer mon avocat en privé pour akende ko résoudre ou akende ko raconter histoire. Mais histoire ezali na ba dossier oyo l'État asimbi. Alors ko benga avocat nanga akende en privé pona abeta lisolo wana, mais wana eza ko rappeler ngai makambo ya enlèvement ya Chérubin Okende. Ezali ko rappeler ngai makambo ya enlèvement pe ya assassinat ya Floribert Chebeya. Et plus forte raison, ezali ko rappeler ngai enlèvement pe torture ya collaborateur nangai M. Julien Nimin par les mêmes imposteurs, et ça c'était en 2005. Ba benga kaya en privé, o yaka koyebisa nanu biso likambo ndenge nini ezali po tosalisa bino. Nzoka nde ezalaki ya kosalisa te, ezalaki po ba torturer ba boma ye, bakende kobwaka ye na fleuve. Makasi ya nzambe nde moto ebikisaka collaborateur nanga. Alors bozomona bandeko na ngai, peuple congolais, ngai naza kozwa bino a témoin, parce que nazomona que l'histoire se répète, l'histoire continue. Lokola Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azozongisela biso ba méthode ya Mobutu, mais nous devons nous lever. Ngai nakoki kondima te, je n'ai jamais mandaté quelqu'un à la présidence de la République au titre de chef de famille. Nous avons un avocat, c'est cet avocat qu'il faut convoquer, c'est cet avocat qu'il faut consulter, et c'est cet avocat qu'il faut écouter. Alors, à défaut de mieux de nous entendre, tozali na avocat. Et moi je dis ici, nazo kamata peuple congolais à témoin, il n'y a pas d'autres chefs de famille na lignée ya Kasavubu que ceux qui sont représentés na Singini, na territoire ya Tchela. Il n'y a pas d'autres héritiers politiques ya président Kasavubu que moi, la personne qui vous parle, Ngai Justine Poyo Kasavubu. Et je n'ai usurpé ce statut à personne. C'est au moment où Mobutu azalaki au pouvoir que moi j'ai été investi à ma prérogative wana. Puisque ma patriarche Nabiso bazalaka ko se plaindre que pendant les 32 ans du mobutisme, ba monaka mutu mon côté akende ko s'incliner la tombe du président Kasavubu. C'est à ce moment-là que les responsabilités m'ont été conférées. Alors, les loyaux, bayako bimela bino comme ba chef de famille, en tous les cas, ça nous condamnons fermement, et j'espère que le peuple congolais ne va plus se laisser faire. Parce que on a vu ce qu'on a vu pendant le régime de Mobutu, et je pense que les loyaux peuple congolais, alors qu'Azali n'a pas préoccupation moko ya makasi, mboka ezali vraiment en pleine déstabilisation, toko kondima ba imposture ya ndengote. Donc, je répète que dossier ezali clair, administrativement ezali incontestable. Nous avons un avocat et je pense qu'il lui revient d'apporter les éclaircissements nécessaires. Mais on ne peut pas continuer à trafiquer les influences au niveau de la présidence sous prétexte qu'on veut aller maintenant revendiquer de l'argent qu'on n'a pas revendiqué pendant les 32 ans du mobutisme et qu'aujourd'hui on voudrait ravir à ceux qui ont le droit de revendiquer ce qui leur revient. Voilà, bandeko nangai. Au nom de la continuité de l'État, yango nanga na lingaki na yebisa bino parce que zali très important. Soki to fungoli miso te, alors mboka na biso ekokende penza na nzela mabe, et puis tokoya ko perdre bandeko, ndenge to perdre bandeko kili parce que néocolonialisme na impérialisme baza toujours na sima ya ba manœuvre wana. Nasuki awa pona lelo na pesi bino botondi mingi na ndenge bolandinga pe na ndenge bokopesa nga compréhension na makambo na uti koyebisa bino. Tokomona na pe tokosolola na mikolo ekoya.